Ouais, quand on lobby, on a besoin comme il va soso. Malade, donc, saison, malade, il va soso. Chaque jour, il faut soso à Koufa. Kusuna bino na riska ki lelo tangu na zauke na matanga na kuta matanga te po en tout cas na lali na butu polubi tuzalaki wana na mise national bino mugu buyebi ba obazali wana tumona naki tangu tusalaki misala nyoso ilekaki na sungi na ndako kukuma na kumi na ndako na lubina lala ndenge biso nyoso tulalaka na mukili ndenge mutu twazalaka aza na pongi na lala pongi na ngawa na tangu na lali yango naza ulota siku ndoto naza ukanisa ndenge tubana kumonte ba podium siko ndenge tumontaki ba podium luku izalaki musala makasi elembisi nga na lubi bon naluka place moko na pema isika na kenda kupema alors naza ulota ndoto pongi mususu eyibi nga susu na lali na ngai alors na deuxième pongi oyo nalalaki alors naza ulota ndoto sikoyo ndenge tubanaki kupreste tuza ukanisa tangu papa kwedi azalaki tangu susu tukukuta RTNC tutambuli siko ndenge na kanisa ki troana ipese nga subulembu na lumina vanda sika mo kuvana na vandaki après pongi yibinga na lali lisusu wana ikomi troisième pongi nga na troisième pongi nazo sikoyo kulota ndoto ndenge ezalaki tuza kusala programme mpona lelo ndenge lelo président de la république alandi biso na matanga ndenge tomoni gouverneur président de la république na biso papa na biso Félix Tshisekedi Fati Beton ndenge alandaki biso na matanga naza komona lisusu le gouverneur Gentili Ngobila le premier citoyen de la ville ndenge naza kukanisa ipesenga kulemba na lubi na vanda esika moko na pema muke kupema naza kupema wana pongi eyibinga lisusu na lali lisusu na quatrième pongi nanga donc na ya kutala sikoyo saisa yemba na moko abuje nga au femme non ukenda sente to sente te tangu mbala moko na yekuzunga merci beaucoup kweli tangu azalaki na bomoi bato bane komona papa kweli alobaka te neti azalaki mwa timide mais après tangu na yekoyoka te papa kweli azalaki pe papa ya bana na bime ye azalaki timide abane koloba te mais azoki te ya kotya litoi ndenge nini seke mobali ya timide azalaka te soki mobali ya timide azalaki mbele frère Patrice vraiment akozala na mwasi frère Patrice akozala na mama Esther kokanisa sikoyo frère Patrice tango abane kotya mama Esther litoi ezalaki ndenge wana frère Patrice amoni mama Esther oh mama beti motema na ngai ngebe yakana lingayo oh yakana lingayo soko linginga beta kelelo La ligne, on est comme un boulet de scène. La ligne là, fort.
va déranger. Tu vas libosser. Non, t'en vas. Merci. Merci biso pour ça. Quand on tali pour ça, le volonté, ça le canatina. Et ça la tina, parce que va construire mon thème à mon piba. À ton attaque, on a pour ça. Merci. Merci Yaya. Merci. Merci Bissi. Salam maman Tita. Oh, domestique, il y a Yobé. À cause de ça, on a votre piba. D'accord. D'accord. Il y a un plan pour monter. Ça va plan pour faire. Hey! Presse pour moi là. Yaka. Ah. Tara soki lelo toza boye eza bango nde babanda bahistoire à travers ses œuvres innombrables. Héritage moral. Simaya liwananga na boibana nanga basambwa bayoka sonie na likambo ya papa salaka. Eh bien, ce passage de Rediamissi, M. Kwedi en a fait sa vie. Excellent homme, fréquentable, et Pati, héritier, mamie, parleront avec autant de fierté. Héritage matériel, oui. Et son peuple, plus particulièrement à la télévision nationale, où l'on est au service de la nation, où l'on ne vend rien. Excellence,
distingués membres d'assistance, je vais répondre à deux volets. Un gag avec ce ton, cette voix de bébé. Voilà comment bébé est entré. Il était taximan. Quand il vous parle, vous avez un problème. Vous êtes à côté d'un bébé. Bébé Azali taximan. Bébé Azali taximan. Voilà, un petit témoignage quand même par rapport à Papa Kwedi. Vous pouvez comment il était trop colérique ou comment? Bébé, c'est quelqu'un du rire. Il avait des talents immuables. C'est-à-dire, il avait des improvisations. Il peut jouer dans n'importe quel rôle, ce Kwedi-là. Donc, c'est un homme orchestre. Hein? Il sait à quel moment rire, mais il avait ce sourire caché. Il avait, bourré, il était bourré, hein? Pétri de talents. Donc, c'était un artiste, hein, de scène. Voilà, merci papa pour la témoignage. Merci. Votre identité. Votre nom? Moi, je m'appelle Dieudonné Ebeze Kianekia Nkermi. Maintenant, tu vis où? Ah bon, par la grâce de Dieu, je suis locataire. Où? À quelle commune? Commune de Massina, quartier Petro Commune. J'ai formé sur Kilunzi numéro 4, quartier Abattoir. J'ai formé toute une pépinière de gens, de techniciens à la caméra. J'ai travaillé comme touche à tout. À la caméra, à la fois au son, j'étais vidéoman, opérateur télé-cinéma. Vous voyez l'appareil de cinéma, télé-cinéma, opérateur de téléprompteur. Vous voyez, téléprompteur. À l'époque, c'était analogique. Bon, vous avez un texte là sous forme de télégramme. Vous accouchez votre texte et moi je charge sur le téléprompteur. Vous êtes au studio, vous voyez les textes défiler. Voilà, merci papa pour la témoignage. J'ai fait des Koudoura, mais ton numéro. Petit à petit, tout le monde a chanté moké. C'est vrai que chanter dans le côté, mais pour être bref, il y a une valeur. Il y a Moussala, papa n'a pas Kwedi à Sala. Pour ça, il y a expliqué que Tobota Makata à Sala, Tango Tobota Mitokouti, Tokola à Sala. Les lois Koufi abandonné au Salaga. Donc, pour nous, on a mérité bonheur. Et toujours ça plus le gouvernement, merci parce que ceux qui m'attendent, papa Kwedi Zaki, il y a cotisation. Et il y a la Sony Makaz. Pour Yesu Yomoko Lobaki, ngai nzete mobeso basalinga boye kozala boni pona koni babiso toza ko bakoni mais mobeso ke pe basala elisali boye ngozane donc loka basali ba honorer papa Kwedi to pesi merci na gouvernement et surtout na association du théâtre populaire qui est ANTPC parce que babundi lolengi nini bako kokotsa ba lettre. Et puis papa Kwedi azaki na ba titre mususu olemsu ngana yebaki te mais baza ko prendre ngango. Donc pour être clair, merci d'abord na ningi bazolela na ba honneur et ngana côté na ngana salaki pe par na ngai ya kolela papa na domaine na musana biso na comédie et puis na comédie musicale lobby bato bazalaki wana ti 5h ngam na sizo ka fois donc na beta ki wana ti 5h et alors bato bazalaki décidé. Donc moi je pense que na pesi courage, na famille biologique, na artiste et tout. Voilà. Maman dit taper, surtout maman dit taper à Tiki Bisso. Tous a toujours de cœur parce que maman dit à Sali Mingi, Zalaki parmi Bassi au Babanda Théâtre. Alors, courage, la famille biologique, famille artistique, ainsi que de rendre hommage aux Zadine Ponaye. Parce que tant que Kambeyaka et le Baraté, tu as 3 personnes en Baramoko, Tcheko Matondo Kei, Papa Kwedi Kei, il est sous
Maman Titake. Merci beaucoup. C'est un message ni na gouvernement. Baleli papa ko dit oui, les artistes en Mboka, les artistes en Mboka. Beaucoup plus un message ni pona bino ba ko botikali. Bosa ka musape pona batika ka ebembe polate. Po ebembe banga pe ko polate. Voilà. Na lichese na lobaka moto ya lali na mabele akpe ya gate. Voilà. Kasi bawela ka moto akufite. Moto aza na bomoyi ezali ba oyo bazali basali mingi surtout génération groupe salon wana basali mingi. Ba oyo balandi ba oyo baza koya soki habitude wana ekomi adopté ekozala honneur même tina bato oyo bayelelo tokozala ba valeur na ba honneur. Donc cela veut dire ba wele la paix santé ndenge ba wele en fait santé ko tokoma ko sepela ndenge mama Denise a charge pe ba comédien ebele parmi des tinga pe dans na kati na zo soin sur le santé dérangé mais ça na bato mususu o pe na basi ba soin ba nini na bango te maman dit ça peut la maladie. Est-ce que vous avez pétant et on a maman dit ta na ko manzambe na ko bateke ngana na ko tala maman dit wana okusa mais loin de yeux près du cœur na balolenge nyonso to o ekomelaka biso to so to assistera na balolenge belé. Donc voilà ce que je veux dire. Oui, merci beaucoup président Brufi la merveille, il n'est pas seul avec nous. Na mupandi na yazana Piroger, moi na mboka, azape artiste et comédien, azape na kati ya musique, il y a le roi de la forêt, ouais Ranson. Bonjour Piroger, mes condoléances, bonne santé. Bonjour ma sœur, la condoléance na batutu wa otala biso. RDC toza en deuil. To fait l'artiste monene oyo azaki icône ya théâtre na biso. Vraiment ba o ba kola na ba série na biso ba yebi que l'air wana ezaki lokola récréation quoi. So boyi ka laisser tomber banzela wana laisser tomber tout le monde donc to koti na bandako tout le monde to keta la groupe Salongo parce qu'on a raté groupe Salongo na to kuta ba papa Kwedi to kuta ba papa Sonzo to kuta ba papa Shaba ba mama Bomengo tokuta ba mama Linga, tokuta ba Lipati, donc tokuta bango nyonso tout. Ba mama Pembele ba ibale mondial, tokuta bango nyonso tout. Baza ba papa o ba bercé jeunesse na biso. Ba l'acception nzela mo ba tei biso na nzela ya théâtre. Alors bazo mérité. Vraiment zo mérité maman tout monde azo mérité présence tanga malgré multiples charges nanga na zanango ben je me suis dit non, je vais faire de mon mieux nazala wana na mona babsek ya papa Kwedi ndengezo le rapona ko rendre ba dernier hommage na ye. Qu'est-ce que vous avez à dire na gouvernement na biso pour na honneur oyo ba pesi papa Kwedi ba tiki biso? Merci en commençant par le chef de l'État. Merci na gouvernement Mobimba de la République pour na reconnaissance. Oh ça reconnaissance. Nde ba reconnaître ba valeur ya papa Kwedi. Les liens dans la dimension on a montré qui a reine d'Angleterre na Congo tala organisation la chaîne nationale et le can direct la chaîne nationale tala organisation ma autorité peut basalia wa donc et ça vraiment le rôle la matanga reine d'Angleterre ce que ya biso ya Congo et le ka awa en tout cas ça fait honneur to sepel na mingi pe to pesi merci mingi na gouvernement basa la pe boye pona ba o baza vivant au moni et là on a plaidé toujours là on a lobaka. C'est pas bien on aura toujours artiste na biso à titre posthume. Vous comprendre hein? Ça serait mieux ya ko honorer bango l'air baza vivant. L'air baza vivant on a toni to mona ba mama linga zo tambola na jeep. Toni to mona ba mama pembele zo tambola na bien jeep zo sepela. Po basala musala toni to mona ba papa batikali hein ba papa so à théâtre batikali. Bazala na bonne vie, bazala reconnu na gouvernement lorsque bazana vivant. Parce que moi je connais papa Kwedi, moi je passais dans la Njili na leka chaque jour wana na ya ville na wanda leka papa Kwedi na arrêt à pont matete wana trop. Na mona eka tellement na azo la transport. Mais tala le londenga kundami na honneur nyon surtout à boyer. C'est bien. Mais ba o batikali ça serait plus mieux encore honorer bango lorsque baza vivant et que ça la plaisir pour na ba o pe ba na sima ba travailler dur pour que ba gouvernement na bango et honora bango na msala basalaka. Ouais, c'est bon, merci beaucoup na bato mais la makana lipa. Voilà. Donc c'est mais la makana lipa. Oh, ya ba frère moi na. Kasiti. Wa ku faza comédien, fallait ba ka pe comédie voilà. Oui, merci beaucoup. Na perdre idole na ngai. Donc papa Kwedi tant on a kanisa ke papa ayebi nga
mokola liboso na kutanaki na ye na scène alobi na ngai nazalaka fier soki lelo biso tozate bino bozali ba comédie basé belé na ebité soki langage yango utilisant ngo pa bato déjà ebelé et c'est là que nga fier komona papa Kwedi ko yebisa ngai langage wana donc sango papa Kwedi et troublé ki nga mutu malgré âge bon nzambe maele na ye asalaka ke totambolaka toyeke toyebaka ke tokufa donc nabungi ke fo mutu akufa liwa papa Kwedi bungi singa penda ke mutu fa kufa fala za to monaka ye ndenge alobaka idole na ngai na continuera koloba papa Kwedi idole na ngai akufa fala za vivant na monaka ye lelo sango yo ndenge libino eleki bino surtout yo idole na yo atiki biso mais comment on a déjà boyé kolakisa mosalo papa asalelaki biso buta tozaki bana miketi tokoli lelo papa atiki biso comment on a boyé organisation comment on a makambo nyonso ezoleka elakisa maki papa asalelaki biso mosala aza icône yango nga nalelaka biso baartiste basala netika batika biso toyebanaka na makambo ya baboye mpo nini batala biso batalaka na biso bakou bayaki balobi ke basinspiraki na Congo c'est grand maître Chitengesana bongo biso mo bakolo héritage vraiment batala biso batika ko honorer biso ka na makamba boye ba tourner vers biso toza ba utile soki lelo au gouvernement bimisi $1 million pour ça la film c'est-à-dire nga modéro bako futanga ta 10 000 15 000 so par an na sali yango 5 fois c'est-à-dire nazana besoin te que non na soki na beli na lela so na beli na koti libo na poche na bimisi $20 na ke soki soki wapi na ke ko se faire soigner nga moko donc et puis bango pe ba perdre tata ba bimisi $1 million so ba batte kata c'est des moko c'est que pirater ça la tête batte ka nga 2000 francs $1 plus de 100 millions d'habitants so ba gagner ta 3 millions 300% donc ça ba utile batala biso vraiment batala biso comment on bino ba utile tout comment le lenge ndenge ba mona biso ba inutile yango nazo ba biso to za ba utile batala biso vraiment ndenge makamongo zo kendele espérons que nzambe penza akotoucher son excellence le président de la République Félix Tshisekedi atala biso penza atala biso. Merci beaucoup ya modèle Nzambe après Sabino Kimia bino bato bobungisi pe Alléluia.
Artiste comédien du très célèbre groupe Salombo, agent pour la plupart et en ce directeur de ressources humaines de la télévision nationale, M. Landipapou, pour la norme géographique. Et nous saluons en ces lieux l'arrivée de M. le Président du Sénat, l'honorable Modeste Bati-Loukodo, homme de culture qui a toujours été aux côtés des culturels. Et en ce jour, il arrive à la RTNC pour rendre hommage lui-même à Freddy Maïkoukou, artiste comédien du très célèbre groupe Salombo. Pour l'heure, je donne la Je t'en remercie, il me va encore, Seigneur. Ni sacrifice, tu n'as voulu, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Alors je dis, mais voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Mais voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. J'en ai voulu.
Tout simplement, encore une fois, merci à vous tous qui êtes venus nombreux pour rendre un dernier hommage à cet artiste de génie qui a été Kwedi Maïmpoutou. Infiniment merci. La porte, la caméraman, la biso baptiste comédien, la autorité mosusu. Ordre les alliés, va s'occuper de tout le monde va voir l'école. Alors, il y a des autres la porte. C'est qu'il y a ordre l'équipe malam. Organisation est bien. Organisation est bien, il y a Papa Kwedi. Maintenant, il y a génération à l'élo. So muta kufi, o kapena mame. Génération les nets, biso ba oyo. T'es ça départ. Au moins, il n'y a pas de au moins, il n'y a pas de mais si ceux qui t'observent bien, les jeunes vont faire ils sont très différents. Et puis respect. Papa Kwedi azamuta ba organisme belé, azamuta misala ebelé. Sokode zali na kati awa. Azape membre moko na kati tennis zali, ba comédien bazali, tout le monde ba sécurité bazali. Yango bomoni moi masiwana elekela ndenge elekeli. To comparer te hein. Na sens wana, na sens wana. Donc il souci na biso zali, biso ba jeune lelo, to banga nzambe, to sala musala malamu, ndenge ba doyen ba salaki poto umela tango mulela kata mokili. To longola nzinunu ki mutema mabe. Guerre d'esprit biso na biso. Yango to kufa avant. Hein? Papa 75 ans, c'est beaucoup quand même. Ouais. Ah, na démonté bon netini. Moi ça on est en tournage quoi. Na bonga bonga lo moko. Ah moko kaka. C'est moi no fumuzia na mwana ntina nzinga. Safila mama. Solo sabatani. Munukulu yitumini. Fumuzia na yeye.
Azali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La NTPC, hein? Tozali toujours, hein? Ok, merci. Ok. Est-ce qu'on s'est présenté Bazo Landabiso Bayo? Ouais, comme on a un kela na bandi roba ebi kela na ba oba ebi te komo kan kela yangani kela. Kela tomoni oye na ba obsèque ya papa Kwedi mai. Nino koki koloba na biso par rapport ya Sango ndenge komela kela. Ouais. Sango tanga na yoka ki papa Kwedi ya kufido. Esalega mawa eza teke mutu bakangie ou bien o mutu a voyagé mais mutu a ke libela. Ya voyage moko eza ya libela donc echoke nga esalenga vraiment passe. Po yaza baza batu moko baza lwa icône ya na monde ya comédie. Donc echoke nga vraiment. Kela, oyebi ke bokufa mingi. Ouais, quand on lobby wana biso comme le kwa ba soso yo. Malade donc saison malade oya ba soso chaque jour faut soso kufa. Ba soso ka te bon que peut-être botambola bien te. Que malade ngwa e comme pas biso ezaka ba pona ba artiste comédien. Ah donc on reconnaître que botambola bien te yango bozo kufa bongo. Botambola bien te et peut-être ezaka tokotaka moni na biso ya théâtre te. Mais muso yo kapela pangane na za wa park théâtre. Na fanda na futela kana na ba voisin na ba camarade o ezare banda ya théâtre. Bosoki ngana bango peut-être ouele kana raté. Interrogation. Si le peut-être un problème. Et na juna ngango li banda ya théâtre. Mais e yaka makamunyo se yaka na théâtre. Maintenant Kela par rapport au obsèque ordre zali vraiment par rapport ya ba obsèque mususu et no ba comédien so nous t'en fait ya papa Kwedi pendant mon ordre respect makamyo so ele kana kimia pardon na lobi par rapport ya na koloba ndeni par rapport ya ordre ya matanga papa Kwedi mais ce qui mon génération na fait ordre ezala raté pourquoi mais na koloba ke okolega peut-être papa na mulai to na kolata maolega na agité donc na loba ke papa Kwedi aza baza ancien donc faut so pe respect na ya ancien obi ke bino pende bozabo lobby pe bokoma ba ancien mais lobby putain to koma nkela lobby peut-être si mine était après était kufi ba olela ye pe kande mona papa Kwedi lobby gabo oui yo na kondimate Kela oui ah nande to mona makoko kende mikolo oza pena sûr normal pour malgré na okufa na ngalelo te bon mais tant na okufa ezala oyo ka peut-être egolega o peut-être pour nanu ndana zaboye ba vision ngana préparer na préparer te pour ezala uniquement pour na Congo mais na préparer pour na monde entier on comprendre bon Kela biso to ningo c'est la biso ka moi et lo moko e ozaka na tournage o ba tebele ba linga pe ba sepela na yo tala ande Congo ekenda ouais na ndenga normal eza monde ya comédie na go sexa mais moi o sexa za te poto na matanga non mais wa kufi za artiste comédien do baloba kam yo za artiste comédien olela papa Kwedi ka ndenge madao samusana yo loko za wana lele pika bongo nyamde tozo senga OK kandenge za bo kanena akata na ngambo nalingana kati saboy na moni jeune fille mwango wayo akan faites attention mwana ngabule mwana ngazolo banani nalingana talo pas de pas na yo mwana keba Nathalie gauche Nathalie droite na moni mwana te nalobi comme si ngana na te ya bana sega azolo bananga donc na yaga mbala moko asiminga bébé sava obe baba bino ola na mama bino donc Nathalie ebo alobi pardon na yeba kiti merci beaucoup Kela merci maman merci nzambe oyo nzambe tosambela nzambe tosamba eza moto na journée
Mais papa Kobina moni c'est comme si il faut la musali sous Nzambe, faut prier makasi. Pourquoi car na ngambu na bino? Bozo mona te que quelque chose qui ne va pas. Mais so tali bien bata pousse ba kufi lelo yeba monte so ba kufi combien? Le cas biso to ba start to yeba ni na mboka mobimba yango zo mona. Ba tayer ba kufi ba tuningi ba kufi oyiba ngote. Mais le cas biso to ba to bima na ba télévision yango mona zo mona ndengo. Mais baba qui artiste faut beaucoup tanaka bo sambelaka. To sambelaka. Ah oya boye tali mais to sambelaka. To sambelaka. Ni tinga sambelaka. Naza mwana mama Maria na bino za mwana mama Maria naza mwana Jésus. Donc aventure te. Oui papa ko banino ko ko bisa artiste. Na ndenge makambo ezokomela bino. Boye to yebaka. Ki ba proposer ki ba artiste beaucoup tanaka. Ata une fois bo sala ka prière pona ko bondela. Nino ko ko bisa na baninga ba collègue na mususu pona makambo ezokomela bino. Bon to so yebisaka ba collègue to yebaka nzela Nzambe. Esi kali ka moyo. To yebaka nzela Nzambe. OK, merci. Merci. Quel opesi ngambote te point dati. Dati, omoni ngate. Eh, va bouger là. Oh ya marade. Est-ce que déjà vous avez beaucoup de lettres dans le ministère de la Culture pour répondre à honorer notre niveau? Et l'Obama mingi et les canapés émission est belé et l'Obama tout c'est la rango kana suka tam sukulu tamba kubenga ngana kutoa pole. Est-ce que ma fille a travaillé déjà na papa Kouedi aux ana ba bon souvenir papa Kouedi? Oui, na travaillé déjà na papa Kouedi na za ba bon souvenir na e a se karasi fo a se pelarane na ba blague ya buso baté et ba souvenir est tellement ébélé donc voilà. Merci. Thank you.
Voilà, là vous comprenez que nous sommes vraiment dans Matanga, mais ambiance côté présence de la chef de l'État, je vous dis, c'est pas donné à tout le monde. Babi, le ministre est sorti ridicule, le ministre Mouya est sorti vraiment ridicule par rapport à Bimbo RTNCM Talier. Ndeka Bomoni et les bandelitis sous le livre vraiment Papa Nabiso Kwedi, avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup d'honneur. Président Fatih Beton a se déplacé, a vraiment une carte, il y a RTNC, non, nous sommes à comédien, mais j'espère que Zamba Zoka le Koumou, tous continuer, tant qu'on a place des artistes, comme vous les voyez. Merci beaucoup.
kokunda pona kosala pona kolakisa vraiment que Congo ezali ya biso bana Congo tokobunda pour que notre luka bolamu ya Congo na annonçaki bino na ebandeli ya émission que lelo ezali mokolo o bazali kokunda moko ya baoba ya culture ya mboka parce que lelo bato bakomisa culture lokola kaka musique bakomisa culture lokola kaka théâtre ok culture ezali monene ezali pe ebele Papa Kwedi azali moko ya baye oyo basali mingi na culture ya mboka lelo nde bazali kokunda ye heureusement pour moi nazali pe na baye oyo bazali ko accompagner culture bazali ba culturel tozana Papa Chaka Congo tozali na Papa Chaka Congo azali kokamba plateforme ya artiste à danger tozana Jupen Kabongo tozape na ba elongo pe na ba artiste Amigo Star tozape na ba artiste ebele Papa Chaka Congo mbote na yo mbote papa ma condoléances merci papa ok les ali kolanda biso comment vous trouvez par rapport à l'organisation ya Papa Kwedi ndenge ni ele qu'est-ce que va les lier comme il faut en tout cas d'abord to remercier chef de l'État to remercier premier ministre to remercier ma mise à Kiti des Arts to remercier hôtel de ville Baba Chatring Gobela en tout cas merci Papa Kwedi en tout cas va honorer Dima vraiment c'est ça oyo ngalo baka mingi et ça que le mon côté tant que tu es vivant voilà na kinde konanga masasi na Papa Lombe o bana banda côté bani mais est-ce que le gouvernement zangi vivant mbongo ya ko honorer batwana ngana za a politique na remercier maman Olive après ça papa Sonzo ndako afandaka zapana to sengi na bakonzi basa la politique culturelle c'est la honte dans des sigaoyo to remercier Premier ministre honoré Papa Matata Pogno mais place comme Wenze par rapport à la sécurité il y a espace oyo dis-moi tout le monde a un mot salité à mon propre non on est dessus ozali mémorial OK tabula ebisanga bo Chaka Congo mokana okufa kucha komona ngaba te ba kosubila ngo mais veillez le matin au bout de pipi caca vraiment la place vraiment n'est pas protégée. Merci beaucoup Jupen Kabongo ozali moko ya culturel lelo ezali enterrement ya Papa Nabiso Kwedi en général qu'est-ce que vous pouvez dire na mokile na Nabiso na ba culturel et na ba continuation ya mboka un peu fort s'il vous plaît. Kwedi Maimputu c'est un grand monument du théâtre pas seulement du théâtre congolais mais du théâtre africain lelo oyo bandeko biso ba ivoirien ba gabonais ba copia théâtre il y a bakopia théâtre ya bakopia théâtre ya mwana ntusu mwana ntusu ezalaki bapapa Kwedi bapapa ebale bapapa bazali ebele donc basumu depende lelo oyo personnel Papa Kwedi merci na gouvernement congolais va prendre en charge matanga ya Papa Kwedi va honorer mémoire naé va les lier dignement va conduire dignement merci au président de la République Fatou Béton vrai quinois parce que c'est d'abord un quinois Ayebi Papa Kwedi bien merci la première ministre de la Bisso Sama Lukombo merci la ministre de la Bisso de la culture merci à de Nyonso vraiment bien sonné Papa Kwedi azalaki monument pour continuer à toujours monument de la culture africaine rester dans l'espace voilà, merci beaucoup. Bameli balamwe baende kotutuka ye soki bameli balamwe baende kotutuka ye bakendeki mulu bakosi balalaki matanga ye mokolo nakokufa ye ekozala bongo baye bakufa liboso tomona tozalaka bongo soki bameli balamwe baende kotutuka ye soki bameli balamwe baende kotutuka ye bakendeki mbuyu bakosi balalaki matanga ye mokolo nakokufa ye ekozala bongo baye bakufa liboso tomona tozala
kaka bongo Masha, Leba Kolanga Shorio, Sogero Kinawe, Nibatia Toto, Ebe, Bainde, Nandako, Bainde, Kola, Bilambaye, Bainde, Kola, Mbou, Confie partout, Bainde, comme la Saint-Paulie, Masha, Leba Kolanga Shorio, Sogero Kinawe, Nibatia Poto, Bainde nandako bainde kola kinambaye yakobiye bainde kola mbongo confié partout bainde komela symphonie chama yakakolela ngashuriye soki oyo kinga nawe nimabatia yo poto chama yakakolela ngashuriye soki oyo kinga nawe nimabatia yo poto note bainde nandako bainde kola bilamaye yakobengele bainde kola mbongo confié partout bainde komela symphonie chama yakakolela ngashuriye soki oyo kinga nawe Masha, yakakolela ngashuriye soki oyo kinga nawe nimabatia yo poto bainde nandako bainde kolela bilambaye yakobiye bainde kolela mbango confie partout bainde komela symphonie Masha, yakakolela ngashuriye soki oyo kinga nawe nimabatia yo poto bainde nandako bainde kolela bilambaye yakistory bainde kolela mbango confie partout bainde komela symphonie Masha, yakakolela ngashuriye soki oyo kinga nawe nimabatia yo poto soki boyoki nawe botuna ngai epai ngai Masha, yakakolela ngashuriye soki oyo kinga nawe nimabatia yo poto Merci. Pour remercier Binono Sonia qui veut vous le programme des amonalités. Papa Massomo de courage, Moninga Bozalaki naye. Courage. Allô. Bien, tu es dans la cité RTNC. On a collé la négociation Kwedi. Makambi ya kolobesa te. Awa eza esika na biso. Esika tolekaka liboso tokende na Malita. Makambo mingi ya kolobesa te. Topesi kaka merci mingi na bandeko nyonso tout. Oyo balandi biso mpona kopartage mawa oyo toza nango. Kwedi azalaki motu moko ya likolo. Touti kovivre yango lisusu sikoyo na RTNC bakonzi nyonso ya mboka kobanda président république premier ministre président ya sénat gouverneur bakonzi nyonso ya mboka baye. Ce n'est pas parce que totekaka minéraux, ce n'est pas parce que toza bacommerçant, ce n'est pas parce que tosalaka soki nini, c'est parce que tout simplement tosalaka mosala oyo ya kosepelisa bato na côté ya art dramatique. Pendant au moins plus de 50 ans de Konabiso Kwedi à Sali Moussala Yango, c'est vrai que Moussala Nabiso est foutaka vraiment té. Mais to kanga maganango poto yebi que rôle Nabiso
pour contribuer au développement intégral de Mboka Nabiso, dans le changement de Mboka, changement de mentalité, dans ce rôle Mboka Makasi. C'est pourquoi tu kangama to lingi Mboka Nabiso, tu vanda awa na Mboka Nabiso, malgré pas si nabisengo. Il y a un exemple ya Kwedi et la kisi que Moussala Tosalaka et ça n'a valeur. Encore une fois, merci Mingi. Ok. Na riskaki lelo tangu na zauke na matanga na kuta matanga te po en tout cas na lali na butu po lubi tuzalaki wana na mise national bino mugu buyebi ba obazali wana tumona naki tangu tusalaki misala ndio suilekaki na sungi na ndaku kukuma na kumi na ndaku na lubi na lala ndenge biso ndio tulala na mukili ndenge mutu twazalaka azana pongi na lala pongi na ngawa na tangu na lali yango naza ulota siku ndoto naza ukanisa ndenge tubana kumonte ba podium siko ndenge tumontangi ba podium likuizalaki musala makasi elembisi nga na lubi bon naluka place moko na pema isika na kena kupema alors naza ulota ndoto pongi mususu eyibi nga susu na lali na ngai alors na deuxième pongi oyo nalalaki alors naza ulota ndoto sikoyo ndenge tubana kupreste tuza kukanisa tangu papa Kwedi azalaki tangu susu tukukuta RTNC tutambuli siko ndenge na kanisa ki tro wana ipese nga subulembu na lumina vanda sika mo kuvana na vanda ki après pongi yivinga na lali lisusu wana ikomi troisième pongi nga na troisième pongi nazo sikoyo kulota ndoto ndenge ezalaki tuza kusala programme mpona lelo ndenge lelo président de la république alandi biso na matanga ndenge tomoni gouverneur président de la république na biso papa na biso Félix Tshisekedi Fati Beton ndenge alandaki biso na matanga naza komona lisusu le gouverneur Jantini Ngobila le premier citoyen de la ville ndenge naza kukanisa ipesenga kulemba na lubi na vanda esika moko na pema moke kupema naza kupema wana pongi eyibinga lisusu na lali lisusu na quatrième pongi nanga donc naya kutala sikoyo saisa yemba na moko abouge nga au fameno ukenda sente to sente te tangu mbala moko na ye kuzunga merci beaucoup maboko merci vraiment merci beaucoup komona papa Kwedi tangu azalaki na bomoi bato bane komona papa Kwedi alobaka te neti azalaki mwa timide mais après tangu na ye koyoka te papa Kwedi azalaki pe papa ya bana na bi mais ye azalaki timide abane koloba te mais azwaki te ya kotia litoi ndenge nini seke mobali ya timide azalaka te soki mobali ya timide azalaki mbele frère Patrice vraiment akozala na mwasi frère Patrice akozala na mama Esther kokanisa sikoyo frère Patrice ntango abane kotia mama Esther litoi ezalaki ndenge wana frère Patrice amoni mama Esther oh mama beti motema na ngai ngebe yakana lingayo oh yakana lingayo soko linginga beta kelelo soki frère Patrice achalito passer mukuna ndekoba alors soki passer mukuna chakilito ya yezalaki litoi le plus méchant azela moi sendi mate yemoka to chalito yemoka sa kumindimela mama tunani yebisa yo eloko moko na boka ya lelo telo ya lingyo boy meka kuboye batale yo meka kuboye batale yo soki olingi nga pesa nga bizu ya fibo uya bana renaissance litoi ya mabe na théâtre mobali oyo atia mwasi litoi mwasi aoki na pongi alali ve masumu de brende azotia mwasi litoi ye moko azoloba nde makambo mosusu nakoloba ngo prochainement merci en tout cas vraiment félicitations vraiment motivation des professionnels sikoyo tokobenga pakolibisa biso moke asali biso honneur bokomona ye en live pour la première fois voici nada maboko mpona ya tro malgré tout voilà nada comédie musicale bonjour à tous balobi toyebi so nyonso kolela papa na biso papa Kwedi mokili
yango ekomi nango kako eyaya nayebisa bino motu bozalaki nelengi mardi akufi bofete mwa moke kolela mercredi jeudi bokosani bokontinue masolo mosusu il faut faire très attention yaya komi lengela nabangi mokili yango bazali akwedi nabangi mokili yango bazali basi na ngai kofanda mosika na yo kwedi ye basi ya nanga kofanda mosika na yo kwedi ye akwedi natondi na mawa na yo papa basi na ngai kofanda mosika na yo kwedi ye ndenge tolingaka yo papa ye papa kwedi ye ndenge tolingaka yo papa ye papa kwedi ye ndenge na mawa na yo papa ye ataba falinga motema botala bongo nanga na kati nazoki bolingo na yo kwedi ye anatanga yokinde mawa ya vie na ngai yakotala na motema okosinga bolelaka yo mama ye soki yo lela mobali nalobaka kombo na ye osikozalaka na yoka yo lobaka kombo na ye kwedi ye nanga nalamu baba kwedi ye wakemba nabangi mokilo papa nabangi mokilo papa soki olinga kwedi na yo mwana ya kongo soki olingaka yo kongoka ye lelaka kwedi ye soki olingaka yo papa ye ataba talinga motema esika bamona ndenge nalobaka nadangalela kwedi nanga ye nabangi mokili yango papa ye yakosala yaya na mwa mosi na kolela mingi te nayebisa bino barealité yo ozolela kwedi na mosika yo kuna omona kwedi kaka na tefe otuna nga nada motu papa kwedi na ndao dérange na yaya bakwedi na bango azali na difficulté oyo balingala akosala bilingala moke akoti français aderangaka liboso ya rtnc na bikozwa 5 000 ya moto auti rtnc so juge nokoti journaliste yayo ndonse kona bakamba ayondoza bolingo nanga kwedi ayondoza santima nanga kwedi ayondoza sekele kobenga lelo batekise ekele nala bolikoko ekelenganie anada modele nalingaka ye na ngai yebotala na motema omona nalingaka ya kwedi ye basi na ngai ye komanda mosika na yo papa ndenge nalingaka yo kwedi ye ataba kadi bango ntoko yesika nzoto na ngai ekokendoko yoke kolonga atenino okaka yo mona oza na banzala na yo kwedi ye obana kini bafandi na nzala na yo kwedi ye yetanailelelo yakotunda mabele basi na ngai ye komona tepelungoba eza pasi baartiste bazokende moko epui po bazokende eza babaoba banzete minene ya mboka na biso ya komedi bazolala moko eloko na kosenga na bakonzi ya mboka tohonoraka baoka bapoete soki bakoti na cercle ifo topesaka bango temps base sentir ke baza emeso baza na bomoi omona bapapa kwede bandotambola na moto lelo nakomi na cercle etelemisi motu nyonso makamba nakatuka merci nayoki koletela ye na ngai anatanga soki motema ye na ngai pasi na ngai yo ekomona kweli na cercueil pasi ya nanga okomona ye komeya ye na ngai kwelisa ya konga banatini bakolela yo papa ye nagamake bon wana ezalaki kotolela papa kwedi sambi na sikoyo mopie quand tobi na mandomba
tolela papa na ndenge nyonso. Ah oui, merci. L'État va que les négociations de la biosphère là, to bengi président sai na papa sobe ba ko tika faire na bango président Masumu papa Lombe CG na biso akiti des arts maman vie maman commune à Kalamu boya kolongola plaquette boya de voler plaquette à papa Kwedi. Voilà, là vous comprenez, tout ça, on a place des artistes et si quand on a vraiment collé qui sont artistes, on a vu son nyonso. Parce que tu as vraiment combo la bango, j'espère que Bolansi du début jusqu'à la fin, ça fait très mal, tu es qu'on rendre papa Kwedi, ma dernière hommage nae, car on dengue et ça ramène. Avant de souka, tout ça vraiment là, avec camarade nae à bon mois, il y a papa Kwedi. Tu retires les moitons à l'oba. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Madame. Pourquoi se présenter? Ngai komona papa Putu, moninga Kwedi penza. Yo moninga papa Kwedi penza. Moninga na ye penza. Ta on a qui na lelaki makasi. Mais depuis ça théâtre les gars qui toko dialogue contre sans souci. Ye azaka moto mosala. Masumu azaka patron na bango. Dialogue contre sans na 86. Ezaka somo. Bato bazo na ti Brazzaville kotala. Et ça ngai passe na mama. Et ça là passe pe mama tomoni matanga na eleki nango bien. L'État est vraiment chargé à ma nyonso okolo bani pona l'État na biso pe pona artiste na biso batikali na ngi bino na télévision na biso télévision nande boya mama ki bosala maki Masumu muta organiser yango na sepela ki makasi bino o continuer ka ko o sala ba polémique o de bino na bino te ko bino nde bono se pesa biso ba mise ta lokola 62 indépendance o ba beta ba mise ni ba o bebisa bino bono se pesa biso makasi koleka surtout na biso télévision na mona bino na biso télévision na sepela makasi ko edi wana moninga na ngai penza ngai la journaliste ya za artiste ya je pense ça na RTNC biso to na RTNC ngai na longwa ta ma chaîne bibisi na ngai na longwa ba matia likula dialogue contre sans souci pièce wana liboso o ba to za ti Brazzaville ya mona. Ok, merci beaucoup papa. Et les canaux YouTube. Ok, voilà, comprenez, donc on est là. Nos abonnés des concepts actifs. Continuez de vous abonner, vous partagez avec nous, vos commentaires. Moi, ça la force dans le biseau. Il y a moi, ça la raquette que de l'oiseau. Je vous annonce que tout à fait, si nous maman dit d'après hôtel Spotika biseau. Donc après, papa, pour dire aux assistants, matin, à maman dit, vous êtes toujours scotché et branché, vous partagez avec mission, vous ça la rend vraiment pour la biseau. Viens là, chaque. Babi Mutatika, Atika matin à la défaut. Non. Artiste en danger, ça pompe funèbre. To bundaka point artiste mafura mafura ye wana azomona passe kapa murumba mafura za mafura nan non omoni mama esika ndeko ke yoboke nango to pesa bango respect mon esika mémorial na remercier gouvernement ndenga sa expertise na ye moni bataka Kwedi. Et puis ici polémique était le côté parce que exemple moi voilà c'est moi qui gère cette place mon qui est l'équipe de mais tout le monde na Ayrton c'est une place de outil ba comité c'est comme si bazaki vraiment pembenité ba les lignes de kona bango papa ko dit azaki jouer azaki comédien azaki pénal ouais comme qui protocole d'état mais quand ba quitte ça quitte ba comédien bazaki toujours au télématélé bon en tout cas ngazaki wa wana ngala kota quitter okolo banika spona bato batikali pona pona gouvernement na biso l'état na biso asa so politique direl place oyo to sengi na jardin ngopila gouvernement na biso et comment wenze
na passe na mawa na remercier leki nanga nada ay ko beta gratuit ça a plaisir toi nada félicitations. Merci beaucoup Nada, félicitations. Donc on doit continuer kaka pour comprendre que tu as la base mais donc paquet tu papa ko eti déjà nda kuna eska a revendre vraiment libéra na éviter papa ce soit le camorolo parce que on comprend tu as pas l'artiste donc ba bonjour papa. Bonjour maman. Musangwama. Aux camarades, aux artistes. Nga nazali artiste. Tozali promotion mo na bakwedi. Nga na jouer na minzoto wela. Papa Mafura. Oyebi na sepeli na ndenge gouvernement président azui honneur ya papa kwedi. Mais amoni na yango te. Ozomona ba reconnaître biso tant que toza vivant. Tant que toza vivant ba reconnaître biso. Manzita ye wana kufi. Tala biso bato akala tosalaki théâtre mpona kosepelisa bato lelo oyo mpe bino bosi bokoli ntango tozalaki kosala yango bokomi na bamoyen gouvernement mpe azali en tout cas bosunga biso tokovivre boye te neti biso soko tokufi bareconnaître mais boreconnaîtraka mutu ntango aza na bomoi ntango mutu aza na bomoi bozosala azosepela ntango mpe ya okende kuna epai ya vie nzambe akolakisa mpenza ke ya solo basimbaka nga malamu bakipaka nga malamu okoyebisa nini na leta na biso kasi etasala nini mpo na bino bato akala na bato asika bato bosa fierté na mboka na biso leta asala nini mpo na bino leta mpo na biso il faut alinga akurone biso azala na mawa ya mosala oyo tosali na kati ya mboka Congo leta ayeba biso acomprendre biso mais eloko nasepelaka tozwa mwa libiki mwa moke epai ya fondation Mama Denise kote wana asala biso grâce mpona makambo ya traitement mais nde sikoyo likambo ya vie tala nde nazoloba boya mpo nzambe asala mabumu ya vitre te soko nzambe asalaki mabumu ya vitre nalingaka otombola kaka sengle na tricot bolingaka mona tala ndambo alipa tala mai vraiment moto akovivre ndenge wana moto akovivre ndenge wana te tanke tosala kombo na mboka oyo tosala kombo na mboka me bato ebele mpe mosusu bareconnaître oyo lisusu te okosala biso eloko oyo osake bato baolanda yo bayeba ke oyo yo nde moto oloba vraiment biloko nga nasalaka ntango na minzoto mafura nga noko na yo mafura oyo omona nga awa na ya na 90 na est-ce que depuis que on m'a pondu j'ai bunda non j'ai yibale macabre de quelqu'un non appeler la femme de quelqu'un pour lui donner le tsongi non ou pour lui faire fuir la maison de son titre popona lelo yo bayebi ngai na eloko na salaki na lingaka français c'est là mingi bayebi ngai pe na eloko na sala na lingaka français te po linga les riches que français on a lobaki ndeke apungwe muyibi ayibi avion emati mais na français l'oiseau vole le voleur vole l'avion vole bongo nana za muyibi bon tena ninga na bananga voilà caneton à l'aisement et puis soto eza nango mpe makasi et puis sola linga voilà lui c'est Ngafoura vous comprenez que Naza vraiment un Ngafoura donc ça fait vraiment du bien merci beaucoup tena lobake ceux qui ne sont pas sollicités donc prochainement ma caméra les filles qui toujours babi équipe il y a concept touch mobile bab tout ça toujours ma carte na vie que pendant ça ba osungaka musala ke malamu
Bagnos qui va l'andara biso, pour continuer qu'on l'anda biso. Abonnez-vous, partagez. Ceux qui sont basons, qui t'ont écouté prochainement. Bisous, bye. Let's go.